nangwaka opika pende di eloko yango bozelaki eye sango ya mokwake ya mbiji mpo na bino nyonso baressortissant sud ubangi bana ya gemena ya bino yango yo compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse oyo amesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa gemena Kinshasa kasi bavol yango mpe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba nangwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona mpe ndima lelo asopeli bana gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala bote pe bon mois ya novembre epai ya bino nyonso bolula kolanda journal peuple pona peuple oyo ezali bongo info linga le peuple na zanesengo makasi ya kopresentele bino yango tikete tofunga basango na biso na ngamba présidence pona kotalisa bino que 3 mois après ba consultation kuna na Tchad boyeba que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui mardi 31 octobre cérémonie ya signature ya accord de principe entre gouvernement tchadien et parti politique ya opposition les transformateurs héritier Mapindemi appelle si bino ba précision. 3 mois après ma consultation, Natchad, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé qui mardi 31 octobre 2023, na ville ya Kinshasa, cérémonie ya signature ya accord ya principe entre gouvernement tchadien et longona parti politique ya opposition, les transformateurs, accord oyo ezali conclu pour na ko permettre na retour na Tchad ya président ya parti politique les transformateurs et longona ba union so oyo batikaki territoire tchadien na suite ya événement malheureux ya le 20 octobre 2022 bosimbake na pokwa ezalaki bongo sentiment moko ya ko faire avancer mboka na ye elongo na peuple tchadien na nzela ya démocratie na justice pe na égalité bosimbake accord oyo eko permettre na Tchad ayeba na kozongela ba opposant oyo bakimaka pona ko exercer librement ba droit civique pe politique na bango bakoki déjà kozonga ndenge ba déclaration esalemaki epai ya docteur Succès Masra président ya parti les transformateurs oyo akumisaki leadership ya chef de l'état ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kosala tout pona kosangisa ba peuple tchadien boye a félicité pe président Masra oyo esengeli kondima ba accord oyo ezali kotia en cause te ba droit ya constitution oyo ezali kosenga ko exercer librement ba activité ya ba homme politique ndenge na ngambo na ye alobaki Adberaman oyo azali bongo ministre ya réconciliation pe ya cohésion sociale ye a représenté que gouvernement ya Tchad alobi azali ko espérer que ba union so batika ki Tchad pour na ba raison ya politique ba koki kozonga na mboka kotala ba famille na bango pe ko poursuivre vie politique ndenge bazalaki na momesano président Tshisekedi Bosimbake azalaki désigné na octobre 2022 lokola facilitateur ya processus ya transition na Tchad et pa ya baninga na ye ya communauté économique des états de l'Afrique centrale CEEAC na mokuse na juillet 2023 chef de l'état asalaki mission moko na Tchad et pa wapi akutanaki na ba différents protagonistes ya crise tchadienne et longo na ba partenaire ya mboka oyo na communiqué oyo ezalaki signé mokolo ya mardi na pokwa epai ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mission ya facilitation ya CEEAC pour na processus ya transition na Tchad et lobby ezali ko compter na bonne foi ya ba parti nyonso ya accord oyo pour na mise en œuvre na yango bazali kotalisa engagement ya ko accompagner peuple tchadien pour na décrispation ya climat politique pour na organisation ya élection démocratique libre et transparente kuna na mboka Tchad. Na la chambre basse ya parlement bosengeli koyeba ke président ya Assemblée nationale Christophe Mboso ayambaki mardi 31 octobre ba bourgmestre ya ba commune nyonso ya ville province ya Kinshasa oyo bayaki pona kosenga na numéro 1 ya Assemblée nationale asala quelque chose pona ba situation na bango héritier Mapindimi.
Ce sont des bourgmestres qui tiennent la ville. Mardi 31 octobre 2023, président et Assemblée nationale Christophe Mbosonko Diampwanga, accompagné na deuxième vice-président Vital Baniwesize, bayambaki na audience, babougumestre ya 24 communes ya ville province ya Kinshasa, elongo na ba adjoint na bango, nyonso elekaki na salle de conférence ya ba président na palais du peuple, ezalaki bongo na pokwa, na masolo na bango balobelaki situation politique pe salariale ya babougumestre ya ville ya Kinshasa. Après masolo oyo ediraki près d'une heure, président ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosonko Diampwanga alobaki boye babougumestre ba solliciter rendez-vous pe accorder bango immédiatement. Balobelaki ba problème oyo ezali kotala bango mingi penza, balobelaki makambo ya insécurité na ville ya Kinshasa pe balobelaki politique essentiellement union sacrée de la nation. Na ngambo na ye porte-parole babougumestre afixaki opinion na boye alobi baye komona président ya assemblée nationale pour na discuter et longo na ye makambo ezali ko concerner bango sur le plan sécuritaire pe ba problème mususu oyo ezali ko tala bango. Ba remercier président ya chambre basse ya parlement oyo ayambaki bango malgré agenda na ye très chargé, ye azwaki temps ya koyoka bango pe aprodigaki bango quelques conseils par rapport ya mosala na bango. Balobi bazane sengo keye azali mieux placé pour na kolobela bango par rapport ya makambo oyo ezali kokomela bango ba doléance nyonso oyo bazalaki na yango pona ko soumettre epai ya président de la république, kasi baye pe ko soumettre yango epai ya président ya chambre basse ya parlement. Bazana sengo ya kokutana na ye pe bazana elike ke solution ekozala trouver pona oyo etali situation ba commune na bango. Balobi yango etikali ndenge moko te. Porte-parole ba bougumestre alobi situation ba commune na bango ezali kobongwa na mokolo pamba te chef de l'état azali kosala makasi pour que situation ya ba commune eye bana ko s'améliorer. Lelo ba kilomètre ya banzela ezali bongo ya kotongama, esengeli kaka baye bana ko conscientiser pe ko sensibiliser population pour que moto na moto aye bana kosala ba effort esika ye azali. Kasi koloba ke situation ezali ya kobongwa na te, ezali bongo te, bazali kaka kokoba pona ko avancer pamba te mboka ezali kotambola, bamoni ke mbula ezali koya, makambo ekotambola lisusu malamu koleka. Na etali primature osengali koyeba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a regagné lundi 30 octobre vie province ya Kinshasa après mission na ye na ba province ya OP Bazwele. Héritier Mapindemi apesi bino ba détail. A résumé qui mission na ye na descente na avion, chef ya gouvernement a remercié population ya ba coin oyo ya République démocratique du Congo ndenge bayambaki ye na ndenge ya malamu pe ayokaki ba doléance na bango nyonso. Chef ya gouvernement alobi alingi ko annoncer itinérance oyo bango basali une inscription ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après où ele bakendaki na province ya Bazwele précisément na Buta et pa wapi ezalaki moment ya communion elongo na population. Numéro 1 ya gouvernement apesi merci na accueil oyo ezalaki réservé et pa ya délégation nyonso ba accompagnaki ye ba honorable député ba sénateur ya province oyo ba échangeaki elongo na ba force vive ya province pour na makambo etali 145 territoires. Balobelaki pe lisusu yango pour na ba infrastructure oyo ezali kotongama. Balobelaki likambo etali insécurité oyo ezali occasionné et pa ya ba mbororo oyo bazali kokoba kosala makambo ebele ya mabe na ba frontière ya République démocratique du Congo pe ya République centrafricaine. Kasi malheureusement ba mouvement oyo ezali komema insécurité na ville pe ezali kosala ke batu ebele ba se réfugier le plus de 30 000 adultes, 60 000 enfants et sengeli baye bana kosala makasi pona ba institution internationale baye bana kotala ndenge nini likambo ya insécurité ezwami kuna. Ezalaki vraiment occasion pona premier ministre ya kokutana non seulement na société civile ba chef coutumier pe lisusu ba corps médical elongo na ba corps ya enseignement supérieur pe universitaire na zone oyo bazwaki ba doléance nyonso ndenge chef ya gouvernement atalisi. Alobi ke azali kozonga pona ko transmettre na ministère sectoriel nyonso pona prise en charge ya ba problème oyo nyonso ye akutani na yango kuna ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge asukisaki koloba.
kaka na masolo ya primature bosimba ke premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge afongola ki ba travaux ya forum et exposition ya sensibilisation na zone ya libre échange continentale africaine mardi 31 octobre na Sultani River Hotel. Bon, on va détailler encore une fois de plus na mongongo ya Héritier Mapindemi. Na discours d'ouverture naïe, Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a souligné que mise en œuvre ya les CAF oyo ezali étape moko ya makasi pour na intégration économique ya Afrique. Lokola batu ebele bayebi na thème Union africaine pour na année 2023 ezali accélération ya mise en œuvre ya zone ya libre échange continentale africaine. Natina wana pour na 36e session ordinaire ya conférence ya Union africaine oyo esalimaki na Addis Abeba na Éthiopie kobanda le 18 kino le 19 février 2023. Ba chef d'état pe ba gouvernement ba souligna ki mise en œuvre ya ZLECAf oyo ezali étape moko ya makasi na intégration économique ya Afrique. Yango ezali ko impliquer ndenge ba préciser nécessité ya kosangisa ba question nyonso pona oyo etali mise en œuvre ya ZLECAf na ba travaux nyonso ya Union africaine. Pelisusu oyo ya ba état membre oyo République démocratique du Congo azali ko participer pour na trajectoire na ye oyo ezali indiqué na initiative ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye bango ba se rendaki opérationnel na date ya le 28 septembre 2023 comité national ya mise en œuvre ya zone ya libre échange ya Afrique na République démocratique du Congo boye natina wana première réunion ya coordination oyo ezalaki présidé et pa ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisi lisusu ke ministre ya commerce extérieur élaboration ya ba matrice d'action oyo ezali réalisé à court terme pour na ko faire participer République démocratique du Congo na marché ya libre échange ndenge premier ministre atalisaki na qualité na ye ya président ya ZLECAf premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge atalisi ke gouvernement ya RDC azali kozwa na mesure situation nyonso pour na kotala d'exigence nyonso peut ko rendre compte ya ko associer ba parti nyonso oyo bazali concerné na mise en œuvre na yango. Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi asepeli makasi ko répondre na rendez-vous pour na forum oyo d'exposition ezali parmi ba action oyo ezali prévu na matrice pour na autorité na ye a félicité particulièrement ministre ya commerce extérieur oyo asalaki diligence pour na ko participer na activité nyonso oyo natina wana premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobi bazali bango nyonso na bosenga pour na ko matérialiser makambo oyo eyeba na koleka na ndenge ya malamu. Na so mususu bosimba ke docteur Sarah Kiangala a passaki weekend moko très chargé cadre oyo ya FDC a salaki ba descente ya ndenge na ndenge Héritier Mapindemi domi bende longwanza moto mikolo nyonso. Weekend eleki ezalaki très chargé pour na docteur Sarah Kiangata oyo azali candidate na députation nationale pour na district ya Tchango pour na compte ya parti politique babengi FDC ya autorité morale professeur Modeste Bahati Lukwebo bosimba ke journée na ye e bandaki na église kimbangiste oyo ezwami na commune ya Masina mingi penza na quartier Mapela e pai wapi akendaki ko mobiliser bato pe ko yebisa bango ba enjeu de l'air mingi makambo etali oyo ezali koya le 20 décembre 2023 asukaki wana te akendaki pe na quartier 3 na commune ya Njili toujours kaka na cadre ya koluka ndenge nini ko mobiliser bosimba ke nyonso elekaki vraiment kitoko docteur Sarah Kiangata azali pe vice-présidente ya Ligue de femmes ya FDC pour la district ya Tchango azalaki moko te azalaki pe accompagné na coordinatrice ya Ligue de femmes ya FDC ya autorité morale professeur Modeste Bahati Lukwebo asukaki wana te mwasi ya mayele mwasi ya nguya oyo azali komema vision ya développement pour na district ya Tchango akendaki pe na réunion moko ya kafu pour na oyo etele Ligue de femmes ya Tchango ya FDC ezalaki mingi na commune ya Njili epai wapi masolo ebetamaki vraiment na ndenge ya kitoko nyonso elekaki malamu message na bango ezalaki capté 565 epai ya bandeko basi nyonso oyo bavandi na commune ya Njili bayokaki vision ya Ligue de femmes ya FDC oyo ekumbamaki epai ya coordinatrice na bango pe epai ya vice-présidente ya Ligue de femmes ya FDC pour na district ya Tchango journée ezalaki vraiment très chargée ndenge ye moko docteur Sarah Kiangata oyo akumbi vision ya développement ya Tchango alobi aki kosambela na bandeko na ngai ya bakimbangisi quartier Mapela tosambeli awa nazali na quartier 3 na Njili
touti mpe kosisa na bango losambo na cadre kaka ya bapréparation mpona ta na biso na moma ya campagne mpona koyeba ke nazali candidate na bango il faut nazali kokonte na soutien na bango bayeba na kosoutenir ngai mpona évolution ya makambo malamu. Bosimbake bisika nyonso azali kotambola Dr Sarah Kiangata, mwasi ya mayele, mwasi ya nguya oyo akumbi vision ya développement ya Tchangu. Vision na ye ezali kosepela manandenge ya kosakana te. Population nyonso ya Tchangu batondisami na esengo, bazali kosepela tangu nyonso koyoka ye. Mama Sarah Kiangata azali koganye estime ya population ya Tchangu, pamba te ezande likambo ya vision. Boye barakeno ba kontina biso lelo na Tchangu bamoye bongo te Mama Sarah tambola na pepe longo. Emmanuel Mwananga Nimayamba a quitté mercredi 1er octobre na école Ngolo kuna la commune ya Makala pona kotika don ya baban oyo aprometaki bango Igor Ntingi héritier mafindemi. Souci ya bana komini ya Makala ezali souci na ye. Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo azali numéro 1 ya Asbel les amis de Mwanangani AMM na Mokuse mikolo eleki akendaka na Epengolo na quartier Mabulude na komini ya Makala pona kotala ndenge nini bana bazali kotanga na Epengolo. Asalaki constat moko situation ezalaki difficile, baban ezalaki te, bana babandaki kovanda na mabele na mbala moko aezitaki te. Emmanuel Mwanangani Mayemba vraiment na commune ya Makala ayaki mbala moko mokolo ya mercredi 1er novembre na don ya baban pona kosunga ba élève oyo nyonso bazali kotanga na Epengolo. Botala ye Emmanuel Mwanangani Mayemba elongo na délégation na ye ndenge bayambamaki na Epengolo na mupiku ya baban oyo baye kopesa don na Epengolo pona kosunga bana batanga na ba condition ya kitoko, pamba te éducation ezali cheval de bataille ya chef de l'État. Boyo Kayemoko Emmanuel Mwanangani Mayemba ndenge azali ko expliquer tina ya geste na ye. Toyaka kotala bana eta bana bazalaki nango ezalaki kovanda na bango ina tamoko doke ya mabe bana bavanda na mabele mais nakendaki esalinga mpasi nalali te butu mobimba nake kotika bana na nga na ekole namoni bana nga nde baza kotangela bazovanda mais naye kotala bana bandeko na nga na Makala bazovanda na etamoka malamu te yango nalakaki bana na nga nalakaki bango nakei mais nakozonga lekozonga nazongaki nayeli bango premier elo ya baban oyo naye nango ezali ndambo mpe eza moke mais oyo etikali kuna je crois eza na charge ya promo azali déjà na nimero ya bato wana baza kosala oyo etikali promo je crois akozala wana mais nabetaki mpe mbela na bakonzi basunga mais lokola ngai mokolo mabele Mwanangani nabeti premier pas oyo etikali bakonzi soki esenga solola en famille po totombola lobi avenir ya bana na biso parce que avenir ya bana Congo alobi eza na bana oyo tozomona oyo. Directeur ya Epengolo yepe azangaki te kotelisa esengo na ye. Sepeli pena mingi makasa na moni député honorable Mwanangani Mayemba aye kokokisa posa ya bana ndenge alobaki fois passé alakaki bana babambe lelo aye kotika baba ko bana bazopanda na mabele en tout cas tosepeli ta yo moko population ndenge etondi awa basepeli fort. Azali kaka ye moko Emmanuel Mwanangani Mayemba oyo azali kokamba les amis de Mwanangani Mayemba AMM na Mokuse pe azali cadre na rassemblement de démocrates tshisekediste parti ya autorité morale Sylvain Mutombo Bobo Sanate azali pe candidat na élection provinciale pour na commune ya Makala. Misala azali kosala population nyonso ya Makala balobi iyo bazali komona yango na miso mokote abungi yango. Bana ya Epengolo elongo na ba enseignant batondisami na esengo makasi pona geste oyo epesameli bango ba banki toko bana bakotanga na ba condition elongo bani. Secrétaire général du parti politique AVC Maître Magloire Kassongo a quitté Kibongo week-end eleki na communauté les gagnants d'âme Yangiringiri pa wapi asolana bango na oyo etali bongo maponda mi ya 2023 bona na ba détail na elongo na Iganting. Pour développer la valeur wana ko ba kotala comment promouvoir classe moyenne na kati ya mboka na biso Congo. Donc les pe pour na ba kotala qu'est-ce qu'on peut faire pour la problématique ya santé na kati ya mboka Congo. Et dit que le président de la République a banni déjà pour s'occuper de la santé, a banni, a dit que moi si aïe va la gratuitement.
mais écoquité il y a maladie monsieur Zalaka il faut il a qu'à retarder mobali à maladie à retarder à que la putain les et on te dit que non en tout cas au niveau du parlement pour travailler pour élargir la politique sanitaire qui est pas soin de santé et à la générale et puis et à la pas condition acceptable na moi na surtout d'Amboka pour moi vous allez travailler toujours si ma mon Amboka fait ce qu'il dit il y a d'aller pour soutenir na ye logo tolini to tonga mboka to ko tsaba valeur ya sika ya malamu oyo ko sala ke no mboka la biso e bala kotomba na ngona lobi ngai nazali candidat na ko kende ko senga lisumi e pai ya bapaka no te na lobi na ko kende kaka e pai ya ba oyo ya ngaya bonzambe na yebi ke tango zala nzambe elonga ezali boyete ya ona bi na ko tambola e pai ya bapaka no te na ke no senga eloko lisungi na bi na ko kende pai ya ba oyo ya ngai ba oyo bazali kati na bonzambe on a vu que ceux qui ont été là, porte-parole, na bango ya malamu, pour être bango ne bakoti na biso to kende kuna. Na ye ko senga soutien et pas na bino, bosunga biso to bala ko relever défi oyo ya kokota na parlement na élection ko ilali boya. Na bi nazali candidat na députation nationale na quand il y a parti pour babengi autre vision du Congo et allié. Et puis nazali moko pe ya bakambia parti wana ko nazali secrétaire général ya parti autre vision du Congo. Oui, il y a mon ministre Didier Goudimbo, il y a Itogabi. Donc, il y a mon soutien à Bino, pour relever des défis. Et le monde a Félix, il y a candidat à la mission de l'élection présidentielle. Et maintenant, il y a mon idée, il y a mon Sambo, il y a une parenthèse, dans les règles claires, il y a exprimé nos désirs pour accompagner. Naliki nazwa au moins engagement na bino bana nzambe bako sarate o barobaka ya basalaka. Est-ce que abondimi réellement pour accompagner ngai na Sibao? Zamba kira mokili na Yoruba. Et puis na ok na parlement na Yoruba obli numéro na. En tout cas, merci beaucoup nzambe apambola. Bavol ya Kinshasa Gemena Kinshasa ici et bandi à travers Airbus A320 ouais parce que premier vol et salemaki kitoko kuna na aéroport ya Gemena. 50 nde ezalaki Air Oyo Airbus A320 ya compagnie africaine d'aviation CAA na bokuse et kitaki pona mbala liboso na aéroport national ya Gemena depuis bakangaka escale Oyo na 2016 na pied d'avion tomonaki maire ya Gemena Jacob Luba ya Mbuka Oyo asaluaki commandant à bord Lick Scripsens na ba membre nyonso ya équipage avant amema bango pour ba saluer ba chef coutumier ya ville ya Gemena pe bato ya nzinga oyo ba entouraki président national ya association socio-culturelle Ngambe Bouclier Mbaka Emmanuel Ngbali Gaza oyo ba bundi makasi elongo na ba autorité provinciale ya Sidubangi na fête ya Sidubangi pona ko convaincre hiérarchie ya CAA pour bandima ko servir ligne aérienne oyo kitoko. Merci à la hiérarchie de la CAA qui finalement a accepté de répondre positivement à notre démarche. Nous remercions les ministres des Transports et de la Communication qui ont mis en compétition. Nous remercions également et nous remercions toute la population qui nous a soutenus. Toute la population qui nous a soutenus pour cette démarche. Ambiance ezalaki total na aéroport ya Gemena population bayaki ebele oyo babinaki na rythme ya groupe folklorique Gazawili. Et landisamaki na visite ya avion na kati epai ya ba chef coutumier pour na rendre compte ya confort pe capacité d'accueil nango pour na premier vol oyo bondi melangake CAA azalaki na 123 passagers na arrivé pe 92 na départ ya Gemena oyo ezali penza motif ya fierté pour na chef ya escale Monsieur Longondo GG. À la joie pour la journée d'aujourd'hui puisque mon patron m'a honoré. Je suis en train de rassurer la population que nous sommes là. Donc on a organisé 2 vols par semaine. Je sais que si plus on va augmenter le trafic, nous allons aussi modifier, on va ajouter encore un autre. Voilà la seule promesse que moi je paie, que nous sommes avec vous et nous allons desservir la contrée de Sud-Ouest.
Na couleur enseignement Simba qui est Institut supérieur technique protestant de Kinshasa ISTPK la mokuse ba fongol ba porte na bango pour na ba inscription ya année académique 2023-2024 Fonsi Kanza Lokoka. Koko, oui, Kota, porte ezapolele, yango elingi tout simplement kolobake, na Institut supérieur technique protestant de Kinshasa, ISTPK la mokuse, ba fongoli ba porte na bango, pour na ba inscription ya année académique 2023-2024, et pas yuapi, baza la mission semoko, ya co-formé, ba technicien ya qualité, na sciences de santé, pe infirmière, oyo, bazo procédé, na ba section lokola, section technique, ya laboratoire, sciences infirmières, sage-femme, pédiatrie, informatique de gestion, santé publique, santé communautaire, pe technique biomédicale. Na ISTPK, bazala système ya LMD, oyo ba diplôme na bango, eza reconnu na l'état. Na corps professionnel qualifié, oyo ba pesaka ba formation moko ya kitoko. Kotia tembete, bazana salle ya bibliothèque et kuba, salle ya informatique ya malonga, connexion nango ezalaka 565 po ba étudiant, basala ba recherche na bango ndenge balingi, bakisa lisusu centre hospitalier ya elengi, oyo ISTPK asala yango uniquement pour na pratique ya ba étudiant. Bano bauti aussi sa classe to bengi sibino boya ko s'inscrire na université de biso parce que formation eza ya kafu ya ko sakanate. Ubaza vraiment na posa ya ko sala science infirmier nazo benga bango vraiment baya awa na système ya LMD nyoso za nango bien donc makambo ya bien ezoleka na formation eza kitoko donc au sentir vraiment que étudiants vraiment au centre de formation na vraiment kitoko makasi. Mona ISTPK na avenue Boudjala numéro 29 na commune ya Kintambo oza mobimba toujours na devise na bango savoir, technicité, développement. Na oyeta lutte veloterie ya 2023 bo na ba extension nyonso ya cyber Eric oyezwa mi bongo na ville province ya Kinshasa Nathalie Kela Kapenda. Nini yango lisusu boye koneko ozalaka boye. Mais nini boye ko isangai? Malembe. Teko ya Kinshasa ofandi na 24 communes, na ba province tope na Brazzaville, yeba yango que masolo ya développerie édition 2025 ainsi est parti du 4 octobre au 7 novembre 2023 yo mazuwa esi ya pongwami yaka kotonte chance na yo autre occasion ya komona États-Unis d'Amérique mboka ya oncle Sam grâce ya Nzambe Koko Yaya pe continent masolo ya développerie na Afrique centrale mobiba Yeyo ADG Eric Mwamba patron ya l'agence de voyage Eric Travel oyo ekanga masolo na Kinshasa ya kosambesa te na $5 ya poma par personne papa maman et ma famille na yo mobimba bona kotonte chance yo pe bamenga yo kanyo awa condition eza te awa na l'agence de voyage Eric Travel bazali ba spécialiste na développerie na Congo mobimba grâce ya qualité et traitement ya photo matériel ya kitoko pe bagent expérimenté bazali ba professionnel okanisi esili lupunudi na bagent Eric Travel prise en charge la peu famille d'accueil ezali 100% assuré et chaque année plus de 1500 gagnants babimaka awa tala ba preuve. Na compète de véloterie na bagence Eric Travel yaka na badresse oyo na Mikonga na commune ya Ntele ozali sur boulevard Lumumba numéro 44 na quartier Mikonga na commune ya Ntele référence CCT non loin ya alimentation régale na Victor 1 na Matonge avenue Victor numéro 20 en diagonale la maison communale ya Kalamu bongo na Victor 2 na commune ya Kasavubu doswami sur avenue Bongandanga numéro 2 na commune ya Kasavubu na kati ya immeuble PP Center bongo na rond-point Ipen dozali sur avenue Marine numéro 1189 na quartier Ngomba Kikusa na Binza UP
la borne. La commune est limitée. Consomine avenue 11e rue, numéro 119, quartier industriel, référence CFR. Nakitamo magasin, avenue Kasavubu numéro 3, na quartier de l'Ipak. Na commune Yangalima, référence rond-point Kitamo magasin, aussi Katena supermarché Facebook. Boro na commune Yamasina na Tchangu, Ozwami sur boulevard Lumumba, numéro 38, quartier sans fil. Na commune Yamasina, référence entre Kimuta, Ozamo Bimba. Malembe journal pour la peuple yangoyo et comme na suka héritier mapine merci les bilo info ya ba journal. Botepe boye ibulamuna info ya ba journaux ya mokolo ya mercredi 1er novembre 2023 oyo tofongoli yango na journal La Prospérité quotidien a Betty Masolo na une naye alobi série ya ba réalisation na actif ya vision ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo concert alobeli ba réforme oyo ezali engagé na secteur ya industrie bilan pe perspective pona Julien Paluku Kaongia oyo azali ministre industrie yende atalisaki yango polele na briefing moko esalimaki mokolo ya lundi 30 octobre 2023 elongo na ministre ya communication pe média pe porte-parole ya gouvernement Patrick Mouya ya Katembo epai wapi ministre industrie atalisaki makambo ya ndenge na ndenge oyo chef de l'État asali durant quinquennat na ye na tête ya République démocratique du Congo toke na ngambo mosusu journal L'Objectif auteur Abeti Masolo alobi Katumbi Mukwege, Frank Diongo, Ifoku, Kikuni, P. Martin Fayoulou, Batie Seni contre Mir, à moins il y a 2 mois, il y a organisation, il y a l'élection générale où il est prévu le 20 décembre 2023 dans la République démocratique du Congo, 6 candidats Mobimba, où il y a Bazabongo na liste Bango, Ba Lobina Seni, et Sengeli, Asa la Makambo, Nandenge et Longobani. A affiché ba liste ya électeurs pe asala makambo oyo nyonso bango bazali kosenga pe ba cartographie ya ba bureau de vote nyonso esengeli ezala déterminé ezalaki déclaration moko conjointe oyo ezalaki signé mokolo ya mardi 31 octobre 2023 et pa ya 6 candidats na élection présidentielle na République démocratique du Congo totikali kaka na même journal L'Objectif confrère à Betty Masolo pona oyo etali sport alobi Confédération africaine de football CAF na mokuse azali ko exiger annulation ya élection na Fédération congolaise de football boye inévitable et comme Fédération congolaise ya football nouvelle et comme la qui est lokola kake na matoi Honor, élection oyo ezalaki organisée à travers entité subdélégataire nyonso ya FECOFA ezali annulé et pas ya CAF pambate irrégularité ya ndenge na ndenge emonanaki na tina wana élection na Fédération congolaise ya football ekozala pe retardé ekosalema lisusu na mois de novembre te ndenge ezalaki prévu. Voilà na information oyo nde tosokisi info ya ba journaux ya pokwa lelo botikala malamu. Merci Héritier Mapinde mipona info ya ba journaux outi kosala la biso ya ngonde pesinga nzela na boucle journal ya peuple pona peuple bandeko botika la malamu. Au revoir. CA ai etumba na ngwaka opika pendedi eloko yango bozelaki eye sango ya mokweke ya mbiji pona bino nyonso ba ressortissant sud ubangi bana egemena ya bido yango yo compagnie africaine d'aviation CA na mokuse oyo mesana kopesa bilengi azongisi bavol na ville ya Gemena désormais bokobanda kozwa 2 fois par semaine veut dire lundi na jeudi bavol vers Kinshasa Gemena Kinshasa kasi bavol yango pe na avion bimpuka te kasi na Airbus A320 CAA elengi bangwaka boa elengi boa suka po moto eloba etumba na ngwaka opika pende akosa te po bompikiliki boa nango pardon CAA 30 ans d'expérience mokoka na service ya peuple congolais mokili emona pe ndima lelo asopeli bana Gemena luxe ya mpepo pe savoir faire na ye na CAA mosala se mosala